la chaîne qui nous informe. Mbote na bae banso bazili bakuya kolanda biso na Chantal ya Nzambe TV. Bo s'abonner massivement, bo liker, bo commenter, bo partager. Ezanga ya bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, Nengeka Kanalobaka. L'actualité nous oblige à faire deux analyses. Lelo tozana rubrique nabiso elambeli ekeseni elambeli ekeseni matondo mingi na tatanza komba ako bombaka biso toko bika obena ngolu na ye na tali kuna na bilili na moni Maslo Mambote image sediwa image kitoko à l'assistance de Christelle Ibuku ba ko sala mosala na bango le lenge et longo bani na kozala ingratité ya kopesa bambote nanga de loin et de près na ba nyonso ba soutenaka Samigra Amba na ba conseil pona sela kabino toujours musala ya malonga ona ko sela bino mbote na ngai na maman Chantal Yende Pumbu la sublime maman d'amour Motema batu ya papa Joseph Kanda Peti na bosanité champion Rodrigue Ibanda mobala batu ya mama Mina donc ozoyo kanate champion Rodrigue Ibanda manifeste toi na bosani pete lisusu DJ Overdose John Cash money yangai penza ya kati John Cash je te salue Charles Pumbu le jeune millionnaire le lion de la tribu de Jida pourquoi pas bébé la joie de Maende ainsi que Merdi Caroline de maman je vous aime énormément wana famille et adopta Samigra Amba de prix États-Unis lelo elambeli ekeseni tozalina Marie-Jeanne Bololé akolambela biso moko tokomona ndenga ko présenter les biso donc amemi biso déjà a bino moko boyebi Marie-Jeanne alambaka biloko eza bio alambaka elambeli donc ekeseni boko découvrir en tout au long ya rubrique na biso elambeli ekeseni sinon bo s'abonner massivement bo liker bo commenter maître Christian Bassansi mon avocat de sur la qualité de choix molati sinangai Olga Bilepo Amba na bo sanité Docteur, Dieu merci beaucoup. Le papa n'a pris Arthur, beau s'abonner massivement, beau liker, ça tourne. Merci beaucoup, Lélo. Nazana Jésus, Nazana Mbissa Mai, mais Mbissa yo banso ba kansa lokola na ko kalinga na ko lambango, mais na olambate, na olaksa bino nde basala ka kotos, hein? De basala kotos donc Mbissa Mai bakalinga et puis toliangona solo zawana to kolia pena moi légumes pembeni pour te accompagner et puis tolia na kwanga tolia pe na fufu ya on a présenté bino kwanga solo légumes et puis épices na biso yango wana nazana oignon nazana ciboule nazana poivron, ail, tangawizi, citron za pona ko sukola mbisi na biso ko sukola blanc na biso, feuille de laurier, tomate, clou de girofle, eza na sangisa ngona poivre noir donc tana ba muscade, épices na biso ndenge ezala kaka. Siko bolandanga na makusa donc on a cuisine pour boyeba ndenge na kusala et puis oyeza pilipili mungwa pilipili oyo na kusala ngona kotos boyeba siko ndenge basala kambisa kwa poko oza pe na fête obino na kalinga mbisi pour oza bato msu baliaka ba vivre frété mais avec Mbissa Mai mutu msu ko liana l'aise na fête à suivre. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, Tomone nouveauté. Chantal ya Nzambe TV, tout le monde. Jésus, je comme Moutono Saye Biango. Bonjour. Moutono Saye Biango, Eza Biloko ya Soso. Beaucoup plus de liens en lokola. Miss Girl. Liens en lokola Miss Girl. Ezalaka bien na monoko. Oyo tokoma omona olamba elo moko te po mutu somona Mbissa Mai na olia te mais oyo ça passe et le capo na mutu nyonso.
baka photo contrôle biloko parce que moni ndenge mundele soki indien boyebi bazina bango mabendi basala ba biloko yango faut toujours comme chose aka longo na sachet mba moko atie na nzungu faut suka maka sukola yango boye obokela mama ya moto pour mosusu basala yango mpe kuna bazala propre te. Maya moto toujours tant que ça va bloquer maya moto ndi makambo oyo munde neutraliser ba biloko mosusu. Shena Banamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo ye baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta sena Chantal Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement. Pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Nzambe TV. Tumemeli bino bilili nde yasika Chantal Nzambe TV yangoyo. Chantal Nzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Chantal Nzambe TV Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous. Chantal Nzambe TV, Shena Bana Nzambe yangoyo. Mama, Shena Bana Boka, Shena Bana Boka. Chantal Nzambe. Isso. Kalinga. Maman wa benga bien kalinga. Ya kotos. Ya rokalinga. En tout cas, balandi na biso nyonso ya Chantal Nzambe, bo s'abonner massivement, bo liker, bo commenter, elambeli ekeseni. Tozana Marie-Jeanne Bololé amemi biso déjà balobi bala mwasi ya monga oyo ka elengi ya mokili. Mbisi ya ngoyo déjà zo saela biso. O déjà mbisi nini? Oyo. Bangolo pesa na bakombo nebinati. Na iba kombo te mais ezaka bangolo mais na bakombo nango bato ba ko différencier ba omona ka à partir ya mutu o piki o nini o monpongo o nyanda o monganza mopongo ezaka ngolo te bangolo eza sur 4 sortes. Ah bon? Ezebele vous comprendre nga pardon bisi za munene ka bio. On a qui Jésus na biso pesa mopanzi. Donc na Jésus. Lelo balobi. Ko mona msu yo lobi nga ko kana ambisa maite. Po eza na bato bakoka pe mbisa maite. Ma Chantal Nzambe. Ko eza bekaite Te oza bekaite. Monte po Nzanda. Oh nyanda, Nzanda. Voilà, vous s'abonnez massivement. Bo liker, bo commenter, bo partager. Babi elambeli keseni bo remona ngokara na Chantal Nzambe TV. Donc awa tokomona mama na biso Marie-Jeanne akosalela biso mbisi ya lobi tozana nzanda na ngolo nelambeli keseni pe zezie na biso ezawana. En tout cas akosalela biso présentation na ye ya biloko o akolambela biso lelo.
Voilà, toko bakara toujours. Bolandango attentive, c'était au moment mariage nous allons ndeni. Bota la capé émission du début à la fin. Voilà. Parce que mutu o ata l'émission du début à la fin à cause zapete ke bataki pis boye basala ki boye. Ozomona. Poza batumshu na ite so bazamte ma moto ata l'émission ta bandi ko tuno suko lisu na PV. Ça qui ndenge nini. Mais ta l'émission au comprendre. L'émission to bomba kate o bomba ke yo lambi bo bomba lisusu non. Il faut la kisa. Po baninga mususu bana kwa mo bo pi bana besoin ya ko salango. Ozomona. Au lieu que tu as l'émission, tu as les cas mouké bo esilo lekale. Ma question. Mais sur ta l'émission en tout cas au bando tout na le sous-souté. Oh. Ezaka na longola moise le quoi pe na osuko na citron. Nako na esa bino mbisi nga na ko lamba ngote. Na ko kalinga ngo. Yango moni sengi mama ya moto po ma ya moto longola ze. Sikoyo. Fona sukola ngo na citron. Po ata to kalinga mbisi muto azana musika ayo kaka sola bien. Ayo kateze ya mbisi. Ata muto azolia l'air azolia a senti que ze ya mbisi ya mai. Donc c'est un peu ça. Faut prêter toujours. Comme sous au monde à lambi pembisi boy moi zei moi bat bakoki olia te wana mabe. Wana mabe vraiment. Moi si faut yeba kitango olamba oyebe loko ne loko ndenge sengaka. Na mbisa mayo tango otana nzungu sengaka fo maya moto. Sikoyo ngalo kwa na otana na nzungu te. Nazo sala ngo ya kotos. Bien kalinga. Lelo elbunanga lelo comme on bien kalinga. Bien kalinga. Bien kalinga. Donc nazo kalinga ngo vraiment. Nazo kalinga. Moni mbisi na biso ko eza sika moni makile zo bima kaka. Ko za ba mbisi mshe kufa anoki te. Tala katina kati ko bongisa. OK. Soigner. Ko soigner ngo très bien. To insista mingi na ko soigner. Oh. Eza biloko batu bazolia. Foi baki batu baolia ezala toujours propre. Mon a sukoli pe susu. Citron nanga po vanda ki na ba poussière. Donc citron lisusu pe longola zei. Et longola ka ze. Longola ka ze. Na saisonnement pe to tsa mo tangawisi lisusu. Comprendre to tsa mo tangawisi ba saisonnement na bien. Et ça na place citron pour ko no vinaigre. Na place citron ko no vinaigre. Et la pomme de terre. Ça va stylo pardon na kaye boko maka parce que eza court mobimba elambeli keseni mutu na mutu azaka ne elambeli na ye quoi donc biso mo to komona mingi ya kolobeza te to kotala obenenge to kotala obena misu ya mama elambeli keseni omonde na salibo même ozwango te na nzungu otene ka mo tomate mbuma pilipili ndembi céleri allez ote obakata huile moi olia na l'aise na pepe soupe au kala pepe soupe na biso deux fois te amoni donc ça on met la soine pepe soupe donc ça mbeli moyibe yoka au salon pepe soupe na problème te zakato bo ma sauce la tomate vanille boy kaka esili boy kaka sukola ngo kana ba citron on a problème te des ana les a déjà désinfectés voilà
En tout cas, bon s'abonner massivement car ndenge na lubaka. Maman na biso, Maman Mimi Kange. Maman Mimi Kange na kati ya Irlande. S'abonner na bi ke oza molandi na biso landaka. Maman Mimi Kange. Maman Mimi Kange na Irlande. Na Irlande bambote apeselanga pe di Congo na Irlande mbote. Maman Mimi Kange. Biso siko toza na Mimi Nkangi. Nkangi ya bamongo. Voilà. Ye Kange eza ekolo mosusu. Tika on a un fan de moi quelque temps. Le temps quand on a zo bungsa. L'accès sandal na chocolat. Les aboués. Tabanga te ombisa mai pandana kikalungu bo mona ngo tout de suite nde na osala ngo ekopanzana te parce que ba tia moi farine panzana te yango wana pe na ngana loba tono ota moi ngakutu na ota farine te na ota nde fufu penza moi poussière à fufu pour sala ka bien pour mbisi na biso bima intact. Pour ça, je suis donc, ma trop. Vous êtes très prudente dans le biloko. Botala toza bato bosani mo eloko bosana ko tsamwa nzela mo nini ba ntu ba rotuno tiki tiki ba songe wana ba songe oyo omoni ba songe oyo ya mo na songa bi na yo kapasi sta msule na olo na yo kapasi le msunde na olongola ngo parce que eza mbisi ya mai mbisi ya mai eza lokwa Thompson ti voilà mbisi ya mai vraiment ezaka na babileng na onyoso na olinga kutata kolongola eloko te ani babilo to ko bosana te yango babilo to ko bosana te yango voilà OK voilà. Koyo nde bomoni mbisi na biso le temps ekota mwa mungu mais awa je pas bomonaki ndenge na sukolaki jeze na biso voilà na sukolaki yango na maya malili na sukola yango pe na maya moto sikoyo bomona pe ndenge na ko saisonner ngo po to lamba po yango za na pas grande chose voilà yango ezaki ko vanda boye aussi nous tuzana sala o jeze quelque temps et me la nango te bomoni nazo tout à ce comme muscade to yebela toujours muscade lekate pas trop de muscade voilà to yebi makambo muscade sala so eleki na biloko je crois bon donc ça des épices de jeza bomoni mungwa na ngai mais sikoyo na préféré mungwa oyo ya pilipili parce que po nazo sala ngo ya kotos yango basala yango na pilipili yango moni mo ingrédient likande ezalaka contrôle muscade na biso fo elemba bien oyo ezali non, on va continuer que nous anglais. Ouais. Tiens donc on prépare ici. Hi, mister. How are you? I'm cooking the food.
Mister, how are you? How are you? Oh my God. Oh my God. I am to Congo, Kinshasa, DRC Congo. Ah, you are to Algeria? My name is Janet. And you? Excuse me? Where is your wife? Bye-bye. Bye. Good day. Voilà. Ya biso to solina ne. Ya biso to solina. Babenga bato banani. Voilà, oui, toza Marie-Jeanne. Bazana mele. To pesa makambu awa na Chantal ya Nzambe. Saboro Joabo. Voilà. Borango yango. Pesa bor o Joabo. Ya bino pe bojaki bakabela ba. Babi ba comédie ba mama Kinga Bois. Jamais ba monde ba mama Kinga Bois. Eh, en tout cas, elle est dans des lignes, Marie-Jeanne, tout est dans le monde. Explication dans le biming. Eh, bah c'est mec n'a pas pexinga. Ah. Sinon là babo ba te bele soa ba on sona ba ba bokila ba c'est mec. Eh, ba te bele soa ba ngo. Balinga te. Eh, balinga te nini wana ba c'est mec non, faut tout à tolo. Balinga te sona bika ba c'est mec na ba bokilo. Yo laksa ni nango. Eh. Kokome nanga bozala ndoko exposer sur ba message na bino. Banda ko exposer ba message na bango. Mais ti lelo pa lekite asenga bino pardon. Bo bino pe ba bi bo welela ki bo ko salele publicité bo matame bo solo la kite. Yango ya gabi na pese mbota zaki prudente. Abi ala ki bino nini yango bo ko welela. On dirait bo lenga ki kabelo ne. Non le bon ya gabi. Te ya gabi na lobi ya zaki prudente aboya ki na e ko mata. Bien bo weleli bo solo li na te ezaki na publicité te to loba ezate so likambo ebimi bo bandi ko loba soki ndenge nini ezate ke bo weleli to zaki na ebiso to banda travailler na ye ate to weleli yende mtakende ko welela ba artiste o apesa ki bango yende mta welela ki pa kendo pesa bango po bi ba kanso e papa mo ba fuka msa so papa mo so na Angola so wa ngana kamunga bi oh c'est vrai mais est-ce que ce zabongo all kaza mutu sola bien en tout cas na osenga eza grâce voilà poza mutu so ko tapela honnêteté kamité mais ceux qui ezote kama na ba kufi to ebiki ba mort subite ya Nzambe pe ezali mais ya masumu pe na ba komba batu donc to yebaka bola mo le kama bene belé voilà eza te ke o likambo voilà moni olinga pe pas trop hein. Merci beaucoup mona bepisi yango na otsame ezate ke eleka ba donc perdre pour na sina liambisi mususu batumba voilà ba mona ngo bien mais okomolia siko olia sumbisi te babi Marie-Jeanne balela fort merci beaucoup ngapina linga bino mingi linga bino mingi okomolia sikoyo épice voilà hein oh ndeto lamba boye il ne faut pas tout l'exaka ka épice les komona muta tuti tal épice au perdre goût ya mbisi voilà hein to tsaka ba oyo po sala mo elengi moko boye mais ça te que to komolia nde épice na place mbisi na place nyama na place liboke non to zala batu voilà pas beaucoup de pistes bah tu peux pas comment éviter na bango mungwa comment ba maladie belé bah tu vas comment éviter mungwa là olia boye au senti que na pipi na biso to tsa mungwa to tsa pe toujours mungwa pembeni na moto esengi ka baksa mungwa mona moto tout be pisse leki moni quand même be pisse nga c'est normal c'est normal
Zomon. C'est normal. Voilà. Ok. Pardon, au tchèque sous tangawis. Kasi. Mbisa maïti. Vous avez demandé notre tangawis. Na longo li posoté, hein. Voilà. Tangawis na déjà bien. Longo li posoté. Nazo kata beaucoup ba place ba mabele. Ezalaka. Mona. Tangawis nanga ndenge nazo salango. Donc il faut yebelaka eutaka na sama bele. Voilà. Et moi to bongisa ngo kaka. Oh ezala bien te muto le bloc mamo tcha ma bele c'est lo pardon. Et salaka bien te. Kana mixer na ngao. Tout akaka. Bino bo mixa kuna pototi. Na poto ba mix kuna. Mundela facilita nyonso. Tozala biso lango me. Le moto ngo sala boto. Boy ba ka retour à l'authenticité voilà. Ba. Bo raisonner ka mboka. Nazotsa mongo muke na tangawisi. Voilà. Nasi bomoni kuna nataki mongo mingi. Nazotsa mongo po ebima molelo te quoi. Molelo. Mona tangawisi nanga nataki mongo. Nataki mongo. C'est que donc on a fini comme mon maille. Et ça la caba c'est bon. Laisse tomber. Oh non, c'est la caba c'est bon. Baxi sous jus de tangawis. Baxi jus de tangawis. Ah ouais, je crois bozo mon ango. À l'œil ouvert. C'est quoi yo? Oh. Et puis nanga o nazo bakisa eza yango yo. Awa na taki na nixaki clou de girofle na poivre noir. Nde yango nazo bakisa. Na tango pas trop. Ezala bien na biloko ya ko kotumba na ya ko kalinga. Voilà. Donc il est caté. Comprendre? Voilà. Ezala nango na so nango makasi. Ezala nango na so makasi. Dès que baka tout excès nuit. Tout excès nuit, mon salamba bilo on a calculé toujours. Na bandela ngo à plusieurs reprises pour ça nous sola baka mbango. Hein, batu baleka po balia mais bakie ba ndikoloba. C'est pas bien. Awa écoutez eloko oyo tolobaki yango oyo bomoni nazo ngolo zotamize fufu ozana nini babenga yango ni farine otie nga na otia fufu pone epanzana te pardon. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamuki na tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal Nzambe TV. Soki
olingo yeba basango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement. Nasa bino eza bien kalinga eza kotos kotos biso to zo occasion bana mbandaka te mais na kenda kisanga na lekango to sala 2 jours aller comme retour na liaka biloko na wana sangwa pe na liango ataka pilipili ya mungwa babenga ndunguzi tende wala biso na bakongo ndunguzi tende sikoyo ifoza na pilipili oyo eza pas trop de sel oyo eza na bapilipili oyo mosusu ezaka mungu ebele ekoti boye ebebisi lisusu. Je crois bomoni saisonnement na biso ya mbisi totikali kaka na étape ya kokalinga yango donc balandi na biso bino moko bolandi na bokebi tokotala yango biso nyonso ndenge Marie-Jeanne akosalela biso mbisi alobi bien kalinga tomoni atie bepice atieli biso deja wana tomonaki atie ndembi ai muscade aye kotia lisusu jus na biso ya tangawizi aye kobakisa poivre noir na nini susu bakisi clou de girofle na clou de girofle aye kotia lisusu ndunguzi tende donc pilipili wana nyonso wana esala kaka selola na mbisi na biso elubu elambeli ekeseni vraiment elambeli ekeseni botikala kaka la connexion voilà. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, Tongo les nouveautés. Chantal ya Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal ya Nzambe TV. Soki olingo yeba basango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV. mosala mingi te osalika botokisi yango yango kalingi yango kaka esili yango esengaka basosi bamongwa bamai te yango moko ebimisa mai nango kaka osali botokisi yango apres lere ekauki baloli kaka neti viande saute epuis ozolia na yo bonso balia na bango kaka ya pamba boye esalika plaisir makasi te eza nango na problème te eza nango na ekila moko te na moki yo moka te nakokanga olia babilo mosusu te selome mpona olakisa bino kata wana kishasa sino te nyonso tokosala ezali courant mpe ezali atie mo ingrédient oyo vous comprendre déjà voilà je vais comprendre ouais tout ça puis besoin yango wana olakisi bilo na biso eza na moto nga mpenza mbisi nakalinga yango asuka mpo tolia yango na moto wana nyonso esalaka bien tolia yango na fufu ya moto na kwanga
esalaka bien moni nazopalolaka ndunda. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Sokolingo e baba sango ya mboka, kotana Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kukuta sena Chantal Nzambe. Oyo ezalaka bien. Voilà. Ezaka pona mibali te, eza bien même pona basi. Solo solo ozomona. Donc ozango otokisi yango ka ndenge eza yango boye, tokisi yango elembi nango très bien là. Tokisi elembi ozote na ona mwasani kaka okoli yango olongoli maposo, olongoli poso, oli ona mafuta mbila. Oh, kaya otokisa bongo na likemba batokisa. Moni ba malade komi kili hein. Voilà. Et traitera ba malade. Il faut qu'on évite vraiment ba produits chimiques, faut qu'on évite en trop. Ba biloko yonde zo sala que moi bato mususu lelo bazo vivre peu longtemps. Moi lelo ba jeune ba komba malade belé pour bani ko dia biloko a bololoté. Mais solo ezaka pas tellement bololo. Mais ezalaka bien. Oh, les bio. Écoute même pas les produits chimiques. Écoute Vous salon ka bongo zolia na yo. Même ya mbesu boye ozolia na yo, ils en a problème té. Mon anga sona lamba légumes na ngozang ça. Na ngozang ça solo té. Lambi musuni batika solo, ata balambi ni baté solo. Et ça la moi là il est. Bon, tout ce qu'on a dit dans la biso. Voilà, ça tourne. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Non, Tiembalama, où il est Kalingama. C'est bon. Maï. Oh, bite, écoutez. Normalement, Ndunda, il faut que l'on combien de fois pour babi et zalakana moi bazelu. Ndunda lokola. Ndunda lokola ezana bazelu. Et c'est vraiment il faut demander la zabo aux deuxième maille. Voilà. Il faut n'attendre sous troisième maille. Vous comprenez? Il faut être sous troisième maille pour nous nous construisons 4 fois. Au moins on a que on propre. Mais il faut n'attendre maille moussous. Il faut n'attendre maille moussous. On a évité moi bazelu moi banini. Et dans la bongo. Batebele to ba ebate. Donc ah on a tout le maille na biso na moto. Voilà. Autre salango légumes verts. Pour accompagner na bablo na biso. Bien kalinga. C'est bon. Kaya kalinga. Aussi réalisateur na biso avec ça va qui prêt à porter la main de tout ça qui na ezaki na moto po ezaki yango ebimisa mai. Ezaki déjà kotoka na mai na ngutu mai ezaki ebele. Yango moni épice ebeli boye. Po eza na problème te. Ndenge eza boye eza na problème te donc. Prêt à manger. Ah, on regarde kitoko.
mais mutusu moi tika moi soupe mais ça pour on a l'os mais boy déjà on a l'os kitoko on a makemba ya mizimba kitoko on a pomme de terre les gens a problème ok moi je peux dire bien des problèmes et des anana mekana mekate et lembi déjà lemba là déjà ko lemba c'est lembi nango il faut mon moi pipi la mbumara po et ça moi bien les sous na kati ya njumu na biso siko ya boye okozwa petit pois otie na kati ozwi carotte okati otie oliango na loso neti ba dimanche nde tolingaka osala olia moi vite fait oliango te babiloko wana oliango kitoko pas de problème oliango na pomme de terre sali yango bongo yango kaka boye na si bozomona na bilili ndenge ezosalama na biso ezopesaka mwa basebene kaka oliango mpe na loso très bien Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamuki na tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Nzambe TV. Bon, au mai na biso ya suka oto la ndunda tango na nzungu po mwani leo to sa nini toko tango na mai ya bicarbonate esenga ifo kosukola ngo lisusu po bicarbonate etikala mingi te na légume voilà nataka bicarbonate mbala moko mpo bamisu batiaka mai etoki elambeli ekeseni elambeli ekeseni ata obenga ngo bongo elambeli ekeseni elambeli ekeseni eswe elambeli ekeseni nga mai esezwi moto yamoni natie bicarbonate nsozela mai etoka ezaka nde moko bicarbonate etamiza yango si makasi te yango natie deux edépendaka mpe selon mesure ya ndunda oui ezala bongo edépendaka selon mesure ya biloko ezalaka otali quantité ya biloko oza nango otali mpe mesure oyo ozotiela kwa mamboko ezalaka ya bapousse amoni ya mosusu topasango papamba bokomprenaka biso onga nakata yango kaka boye nakata yango na mbeli te na maboko nakata yango ta na maboko oled bicarbonate elembisa yango omipete so okata yango susu mike comme neti poto elambeli ekeseni elambeli ekeseni wana namoni deja mama Astrid Tanga na kati ya Lubumbashi mama Astrid Tanga
na kati ya Lubumbashi ozomona ndenge Marie-Jeanne Bololé a kolambela biso elambeli ekeseni tokomi déjà na étape ya ndunda tomonaki ndenge saisonné mbisa mai na biso wi aza na Lubumbashi wana mboka Augustin Kabala Augustin Kabala moninga ya baartiste voilà bambote ebele na Augustin Kabala en direct de Lubumbashi voilà na nièce nanga Clarisse Kila ouais yaza na Lubumbashi balushi nyonso mbote sans oublier Iska Alenzo motema ya Kasusula. Wow, voilà. Tokokoba kaka. En tout cas, aux actrices malgré tout ça na biso, aux olamba na yo mais moi mutuna ezanga raté. Ojeraka succès na ondenge nini. Na jerango ka ndenge ozomona kaka. Olalo la muki Marie-Jeanne asali boye, Marie-Jeanne Amélie eti bofort na matanga papa Ibutu. C'est le cas. Ofanda so bofandi omoni bachio na miniature, ça la ndeni. C'est ça là bien. Tu vas na miniature. Yo za nous la tension te. Tension ni. Kokolia te. Te omoni ngande za boye. So na bali batenga na miniature te c'est que naza artiste te. Voilà. Nga personne na bali pona ba kimba na ngazaki ma vrai homme. Faut na sentir que basi mo ba ma quelque part. Po obali ka boye inaperçu moi c'est mo ba bimite ce ko wana c'est que mbali na zaki yanga te. Mobali yanga faut za la mutu moka leka. Mobali leka te OK non. Kombone otanga mate c'est que tika na la. Mais vrai homme faut basi ba bima ba. Moi c'est mo bo la penda. Baboya na me azaka na nzala mobali abima de sala biso bien miniature ne sala bien voilà ko finga neza nango ba o matsoka ka ndabo message ya bino la ba mafinga yo paso ba fingo meli no seti bo fort no yo anda ibutu wana no kabana en tout cas mais moi so meli seti bo fort c'est que problème hein baza ba mela voilà on soit mela akuti na ba bière brune. Akokana c'était na ngande mais du 1er au 31. Maintenant mais la 2 bouteilles. 2 bouteilles. C'est le qui 3 ici. J'ai réfléchi. Pour ça ça ne ba blona. Nakokana mambo lango te. Ponga ta na melite nazaka net na meli. Voilà. Aza bon. So na bina ta patitude na ota. Pesa bord ozo bord. Pesa bord. Na lango ya bango sani kwiti dawo na olango alors voilà nakuka masangana na lingande bien mais nakuka bien bele voilà moi question car eta ke kulutu olikambo ezondongwa na entre princesse Ilustar na PC Mbote na la dona oyo ya copie ya mobali eta ke yo kulutu koki kolobani ya copie mobali eta ke kulutu to pesa ka baleki conseil tu peux savoir les conseils qui basent bien baki bakana ba piège voilà donc atabiso tout to ke banan ozo solana nani ozo ebise likambo lem susu yo luka o lo bailo ko boye o ebite sans le savoir moto azo enregistrer yo pour dépasser la langage mais nga conseiller ki bango bakabona te moto na zo lukanisa kabula princesse Ilustar na la dona mais c'est bango bakabona te ezaka ke mutamtai baki koto na saki erreur na sali susute c'est princesse saki mo erreur ya ko dépasser ba langage na ye ay baki prochainement ezala subongo te ba camarade pour na yebi bato be bazo interpréter princesse za jalouse na la dona lokola zo deep lokola bona boy oh ezata msukolo bakaka moni te princesse amuta moto te amuta moto te voilà bango se patambola ba jeep biso nde bata moto biso nde tambola ba moto ti lelo banda to banda ti lelo tambola moto mais to leki bato msuna makasi voilà tambola ba moto ba taxi ba moto gizi voilà mais na makasi to leki bato msusu voilà la makasi bitumba te quoi makasi par rapport pesa boro zelo pesa boro jamo ezaka bongo adonga pas ane kimia ezala ngo kaka mobali alingai ke azala na star mobula dona yangwana tanga moni ke la dona azo tanga kombo na ete alingi ke mokili pe yeba
mokili eyebaki ye mpe abetaka na fi wana oyo bato tu baota ye miso ezala bongo mpo ti biso ovanda abo bato mosusu balalela biso nzala babi na théâtre mpe makambo wana eza trop Marie-Jeanne mpe so amofia nanga moko alelako boye na boye bon eza lelo te eza problème te oyebi na comprendre te bato mosusu balingaka komisa makambo mosusu grave na likambo oyo eza même pas grave donc eza yango normal mabala mosusu bato babalana mpe ya cope vie nanga mwasi ndiongo nyonso abala te vraiment Marie-Jeanne nde azwi yo nde nalingako mingi me bandeko na nyonso mibali babala ezala nango vie nanga mobo nde ni camarade no wana ezalaka tomona makambo nyonso kaka mabe te motu osiko alinga akomisa ngo mabe nde na mais eza yango vraiment mabe te ke oyo libala cope eza mabe te bato nde bakomisa yango mabe eza yango normal ntango esimbi mpe te epanyani nango ntango epanyani sikoyo motu aza na posa kaka ya motu nde moto alukasa ya bongo nesi mwa mobali wana azali na posa kaka ya ladoni na posa esilaki te c'est normal yango alekisa na youtube abidon ifa ndima ye kaka ifatanga ke parmi balepase na ye eza na bato mosusu balingaka babiloko wana te lepase eza lepase nabotina yo te oza lepase c'est tout sikoyo econsidere ke nalingani na motu moko oyo oyebi mponi na bando otanga kaka yo yo mpe ntango oyebi ntango mpe yo oyebi ke non oyo mpe ovie na nga mwasi oyo nazalaka na ekoma ya ye laisse tombe esili nango okomisango mpe grave te mpo obalaka ye te olatia même pas bague alias bague ya fiançaille esili nango mais bato bali kobanalize makambo te nayebi te pourquoi congolais solanga aloba congolais kaka wana nde congolais alingaka babiloko ya bongo asala eloko mo mokili mo na ye nayebi te so po ani yo okati ozokitisa moto wana nzoko ozomatisa ye lisusu ntina mporo omatisi ye malgré bamafinga yango mpe esa eshoka nango bino mpe lisusu te okoma omona na bino yango normal te na temps oyo eshoka lisusu te eshoki ndeni babilo bakala na eshokaka mais babelle famille na bino mpe bacomprenaka déjà te basi bacomprenaka omoni kala banda ocomprendre te mais lelo vraiment bakomi kocomprendre bakomi ocomprendre ke bino mboka na bino so na mibali kutu baloba bi obi ke Marie-Jeanne so oza motema te vraiment okoka te oyoka ovandi boye bakangi mwasi no moyibi ovandi boye banzofingelo mwasi lesbienne babi yo mpe deja opesa no position famille libota wana ezala problème te wana eza mambo alobela so te po eza makambo mosusu ezaka te oloba bato baomo bamona kaka bamondi bamona yo banda siko kolobaloba mais tant que actrice so mpe babengi yo na SB retourne na o retourne voilà tokokoba wana eza kaka mwa mungwa tozongi na biso na recette na biso tomoni otie ndunda na biso na moto bato ebele mpe bayeba kolamba légume vert te ata sali ndenge nyonso mona ekobima nango vert te parceque secret lelo tokoyeba ngo na elambeli ekeseni na Marie-Jeanne Bololé awa donc pas trop de commentaires là tokotala kaka ye moko wakolobaka kaka ndenge akosalela elubu na ye elambeli ekeseni olamba légume na bapilipili oyo vraiment na bapiment vert esala mwa gu moko ya kitoko ata otiango eloko te na kati piment oyo epesaka basebe voilà mais namonaki otie solo mungwa ozwi mpe otie tomate na kati tomate ekotoka mpe na kati na solo kuna to lolenge nini non natie solo natiango kaka mungwa mpo nalingi natokisa yango apa voilà sikoyo tomate wana natieka mpo elemba natie tomate wana kaka mpo elembisa mpo
nde na otango na ndunda ena na besoin mpenza nde ya solo wana elemba wana ekotela notre soupe mai ya bicarbonate donc awa ezala baformole nyonso babenga yango baengrais chimique nyonso elongwi awa sikoyo topasa yango kaka mpo totia yango na moto à suivre aussi ma soeur service non non ça je basta petit bangara ta lo mota simba ta dimine ka saveur wana dimine ka saveur wana ya bicarbonate tomate na biso elembi dans la place au tout à quoi tokisa ngo bon tellement na longola poso c'est pour lui on no poso te tsango ka bon eza na problème parce que na longola poso c'est pour lingo katino kaka normal te na yo ata na jizene des ans ko taper tomate o tokisi na ote voilà pasolo tomate ote okati ba morceau ba nini ba carotte ote ba biloko nyonso nde na lobaki wana kitoko otaka mwa lulu moke eleka te yango tobakompagne wana biloko na biso kala te toyoki na table voilà légumes épices otie kaka normal litungulu ndembi litungulu poivron baloba mama bomi mboka chololo c'est moi loco mayende omela soyi so tokolia bio mbisi nzanda na ngolo ngolo oyo pa babaka motu ya monene wana tokolia bio bwela peso ayeba azomonana te voilà oyo tomate na biso bandindi tomate na biso yango wana voilà moto elambela ekeseni monde poso tomate batokisi yango mbala liboso na mona nayebi kaka totutaka tosala nanga
légume vert batala mpenza mungwa mpenza mingi te po nde tokokalinga mbisi wana ezalama mungwa nde tosali zezie na biso mpe ezalama mungwa alors oyo ifo ezala mwa boye po molelo po toliaka na eloko azilo ekeseni makasi naozika yame bafani boyeba teki naozika na moto nyonso naozika ata mtabu maisha ndio ozika kidogo kama eloko yana bapisa boyo jabo elakisa nini opesa boro jobo ande mama Chantal yende mama Chantal yende pumbu mama Chantal yende pumbu apesi boro aju eloko yepe yango boro ajuza yango donc mama Chantal iko apesaka boro yepa zwi boro con moto mona légume na biso ezokende entre temps solo na biso pe ezotokaka tie kolemba etoka mpona na besoin yango elemba na besoin vraiment elemba oyo moto moto yango aza na capacité ya olongola légume ezala mpe eloko eumelaka mpenza ta moto obelisaka biso mwana tie feuille de laurier tie bapiment vert topesaka bord topesa bord ojwa bord apesa bord ojwa bord légume mpe botala mai Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, Tomo les nouveautés. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Sokolingo e baba sango ya mboka kota na Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemeli bino bililinde ya sika Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambe TV
na bana nzambe yango yo mama na bana mboka na bana mboka Chantal ya nzambe Mateya kitoko ba emission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal ya nzambe alala de dodo bana mboka na bana mboka Chantal ya nzambe na bana mboka na bana mboka Chantal ya nzambe TV mama na bana mboka na bana mboka Chantal ya nzambe Mateya kitoko ba emission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal ya nzambe alala de dodo bana mboka na bana mboka Chantal ya nzambe na bana mboka. Voilà balandi na biso ya Chantal ya Nzambe TV. Beau s'abonner massivement, beau liker, beau commenter, beau partager. Merci mingi ndenge bo mesana kolanda rubrique na biso elambeli ekeseni awa elambeli balobi elambeli elubu ya mama cuisine eza tellement vaste mutu na mutu azakana elambeli na ye pe elambeli ekeseni lelo tozalaki na Marie-Jeanne Bololé alambeli biso déjà mbisi ya mai zézier légumes verts na sirié moko azokota déjà na kopesa ye micro asala biso moi pardon moi synthèse ndenge alambeli biso Marie-Jeanne Bololé à vous. Oh, merci beaucoup mbote balandi ya Chantal ya Nzambe Chantal ya Nzambe TV. Lelo biloko na baki na olambela bino yango yo. Voilà. Awa nazana légumes verts. Yoka sauce, sala sauce. Awa nazana zizi yango wana. Awa tuzana fufu muteke. Awa tuzana engwele iyoko. Awa nazana mbisi na biso bien kalinga bien kalinga. Awa pe toujours voilà kotos na biso bien kalinga. Moi commentaire ga ya moke na balandi na biso légumes voilà bato ebele msusu azwi biso na katikati ya miso salaki yango ndenge nini po tokoma na étape na biso oyo tolingi tolia. Légumes na biso na salaka mutu nyonso mosi nyonso ebi ndenge tosalaka légumes verts na taki bicarbonate et puis na sopi mai wana na raisin encore pour na bicarbonate etikala mingi te. Voilà. Na tokisi solo nanga mupanzi nde na yekusangisa après tout comme pe to lamba kango to zwaka solo to toxine nzela moko to lambe nzamu na ndunda na légumes menga na préférer kina tokisa solo nanga à part po lambele keseni to koza la kani lambeli moko te voilà yango wana na tokisa solo nanga pa par après to na moni légumes comme bela ndi na ti solo na sangisa ngo place moko. Donc tout ça libre aujourd'hui solo lena yo tout ça. Voilà, passons madame, à la table. Bon appétit. Bon appétit. Na goûté déjà. Goûté na yo. Voilà. Maman Mili pas au sein la commentaire à Koloba. Et là mbeli keseni voilà. Zawana. Ti. Okubandana nini? Voilà. Wana imongo na imongala. Ngala kila lokondo e pafekato. Na robanda na mbisi ya mai po tokola nango. Nata pilipili. Tia pilipili. Pour ça piment. Moi légumes, na penza zézier oyo formol na rolia bio. Ngala solo. Yango na penza. Voilà. Nazwa na engwele. Maman Chantal, biso to rolia. Bon appétit hein. Vraiment. Nabino obolia te hein. Papa Ferro bolia longo na biso. Bolia n'esprit. Papa Roger bolia longo na biso hein.
Ebike bole na biso minusha zole longo. Voilà. Afina boy na mamba koganga. Marie-Jeanne. Ye polamba ka boy. Bon appétit. Pareillement, merci. Merci, je t'en prie. Sur 10, 10 sur 10. Solo. La moine fait. Voilà. La moune d'Azakuna. Petit frère. Oh, mais les cas de la table. Bon, Nico. Et les cas de la tablette. Voilà, on a des annoncés dans l'émission pour sur la banzo lia. Les annoncés dans Ponga et Tika la bande de bois comme banga. Non, bois. Voilà. Oh là là. Voilà, et là, Mbeleke Seni, sans commentaire, binomo bomoni. En tout cas, bon, melaka soyi, hein. Bon, melaka soyi. Un grand merci à maman Chantal et ma maman chérie que j'aime beaucoup. Maman Chantal et Yende Pumbu. Motema Batouya. Papa Joseph et Kanda Petit. Ceux qui bomoni et Mbeleke Seni, ceux qui bomoni Samigra Amba. Nabili Lukuna Maslo Mambote Motona Libanti Balobi. Image, c'est du waouh, c'est du waouh. Un grand merci à tout le monde et à tous nos fans. Bon s'abonner massivement, hein, Papi Kouka, l'entrepreneur congolais. Na Bossanité Balobi, Chikito Bangu, Mokonzi ya Bandale. Pourquoi pas Pisco Bokolo, na Katia Luanda, Papa na Princesse, na Bossanité Lissousou. Docteur Dieu merci Bokolo, Papa na Prince Arthur. On est là toujours, ceux qui n'a pas Bossanate, pourquoi pas Master Mati de Gaulle, le professeur. Balobi Moyembi a Yemba ya danger. Mingi boya le 24 juin na martyr Bagolois Bagoloise ça va Inda donc on est ensemble. Marie-Jeanne Palobi à Kozala. De soutenir artiste Nabiso Jésus de nuance Ferrego la Nzambe à Loyembo donc on est là Tokozanga Teboya massivement. Un grand merci aussi à Charles, le jeune millionnaire, le lion de la tribu des Jida, je te salue. DJ Overdose, John Cash Money, je te salue. En tout cas, bon s'abonner massivement dans les labino ya trop. Marie-Jeanne a tiqué libino micro, hein. Ah, ça va mbote na quoi la qualité de chant Olga Bilé pour Amba Mouladi Sinanga sur Maman Nana Bokolo, Bisoto Lia. C'est bon. Voilà, ma dédicace. Maman peut ça moi commentaire hein. Ah moi nangai maïza ni bololé ayebi kolamba ndenga na lakisaki ye bon on a pesa baby no nyonso mbote na kombo na Yesu amen. Voilà yo lovate donc ça mon commentaire. OK là moi je vous laisse Naloba botikenga micro hein. Et bon aussi sur la tina micro. Oh merci beaucoup, merci beaucoup. Pambote na bino nyoso mama Kati Pongo. Papa Roma Yahweh. Comment troublé j'ai dit. Mama Kati Pongo Fifi Bolili Minouche. Pambote na bino. C'est bon, je peux plus, maman. Donc, na Bossanité. Yemoko. Maman, zombis. Yemoko, papa Nabiso, papa Raphaël da Silva, papa Pichou Inounou. C'est bon. Foufou, yonga foufou. Mono Monica Camero boy foufou. Mono Monica Camero. Ah, c'est de toka. Mono Monica Camero boy foufou. Kasi na hôtel de mon so ye bat. Oh petite sœur hein. Ole kama je matabis na ye. Nesna telio ni mama légumes. Ingos Bambote na yo, maman Martine Mpoy, madame Boss, Mossa Mundele, maman Chantal Ikwa, Balobi Fondation Ircel Charity International. Il y a honorable Marcelo Luzaya du Motema, il y a la Queen Chimel Mouila, Papa na God Time.
bambote na yo balobi bambote na famille Makenene Mobimba bambote na Diane Lasika. Joyeux anniversaire Gloricia Simba mwana ya papa Fabrice Simba na maman Marina Bofaso Simba. Que du bonheur na ma petite fille chérie. Donc wana koko nanga po Marina aza mwana nanga. Que du bonheur na yo pisa bolo jabolo Gloricia Simba. Bambote na bino nyoso bolinganga mingi ngape na linga bino mingi. Riana Domingos balobi zalaka wana nana sukali ya kitisela ya mata du Congo na Irlande. Balobi yemoko Violette Dinganga kana Sikre yemoko Maman nga boka bino me boliki bino ko bamsuna obosa bo comprenanga Chanel Malonda bambote bele na linga bino mingi na ona bosani boyebake boza na motema melo kwa émission ezali oublie kitoko makasi bien sûr kitoko makasi c'est makasi les dons légumes bien mbisa mai kitoko donc nyonso tout ma bien vraiment c'est makasi si maman a dit mbote couple inunu maman paradis na pesi afibike mbote na papa Raphaël ba umela vraiment esika bazali Zambé TV, la chaîne qui nous informe.